entre basi ya poto na basi ya Kinshasa banani baza danger. Bon, pour n'angana koikolo baké, soki mobali a commis prêt au bala. Pour n'angana on préféré abala mosakine. Parce que oui, c'est comme ça parce que biso basa kinto leki no basa poto na makambe belé. Pour ngana na zabo tanga na ndena zana ki memo sa poto ling sangati. Tu vois? Alors ling sangana de côté parce que baloba ni badi c'est mon mikolo baloba ke au moins que tant susu na préféré ko le bloc ya rejeté mes blocs ya nini ya koni. Pour nini a utaka na konda comme na ba viwana. Yango basa poto basa kin baleki ya poto na musika lelo te basa poto ba lelo te en plus ba même poli. On mo sa kin na di ka sorta ke mobile to ba oui. Basa impoli expliquer biso impoli na ndengeni. Kasi tellement ba kuta na ba vie moko abule to anza poto za lola mentoko na lola ta kana se. Biso ndo na se tam so uta pe poto ya to kuta na ngabwe. Abanga me ya uti poto. Tu vois? Poni ya matina vient mais tam so biso to matina vient ba poto na ndeti batulo kwa nga. Poto na mona en place au gesso bombo. Tu vois, na question la mona biscuit na bâtiment tourne ke poto me ofan na poto pona ngela ngati. Non préféré oui. Non préféré so comme il prête à yo le so ke poto. So comme il prête au bal non préféré au bal na king. Bonjour, Bandeko Nabiso, chers internautes. En tout cas, Nzambe apambola bino meilleurs vœux. Toza isusu awa toye lisusu na ba téléphone na bido na bordi na bido na ba écran plat na bido na ba écran plat pe comment on peut na ba connexion wifi au tal au kota moi YouTube moi nini toye bani en tout cas merci na maman nana et fille pour lelo ndezali beba tono bili beba pour ma bezali pour nazanga moko te nazanga mote si j'ai lelo ezaka moko maman nana et fille oluka kengo mama boss nanga en tout cas salam salam aux nos chrétiens mais natekaka salam pour elengi ozo pesa na planète na fille yo moroso mona fondation na fille donc GT au boyo fandi mama nini yango o chaîne nini yango ya YouTube oyo ezwaka pena bengi bactère pena baye pena ngr loso so il mbonga transport mama na enveloppe bino bozwaki biso tozwaki voilà sans plus tarder to beta masolo ya solo awa to beta masolo ya basi ya Kinshasa na basi ya poto hey et baby awa nazanga moko te wawa zwa biso pena bien po ezala bien nazanga moko te nazana maman na biso awa yo moko se présenter salut bonjour mbote nga mama Linda Jovit ya Jo mo sa pembe wa boya sali mokine mo sa tongo ya pembe mo bo mona kaka toyo le kande poto lobe na makambo ndenge zala pour mukilita aka ni bali ba commencer ndeti bisote bangonde mais elo moezate elo ko échanger biso na bangoezate yon to yene siko na mission neto yo lobela bino bo comprendre car neto lobela makambo kande zala ka bo sa pe moi différent na différente bino mo boye bika bo mona makambo ndeza ya Jo taka ya Jo mto ezate linda mo sa pembe o baba tourne ngasi ko ya Jo mo sa pembe ya tongo na kolina kin na boto na kin mais différent taka na bino différent zati ya Jo eza bongo non on a présenté au pédé tout bien non zela yote fonga mon ami présenter taka on peut permettre ngai na poser question liboso non boyo ngote na zana pona bino Maman Jovita ya Jo. Ya Jo, moi ça pembe, faut que ça bien. Maman Jovita ya Jo, moi ça pembe. Maman Donvina Bellevue. Maman Donvina. Tika. Obota. Taka nena zana de bana. Garçon na fille. Maman nana fille. Nzoto ebota. Ka nzoto ebota. Mwana moko. Ba mi bale. Mabezali ya Jo. Oh papa. Si je n'habite sur le ezara moko. Bato balobi trop balobi super mec il faut tourner la biso nano toyeba pe na soki nini ezali pondenge salami boye bake to sola pe na moto azana poto bana mibali ya poto na kinawa bakomi embrouillé bazana posa bayeba soki akomi prêt keno asala premier pas c'est-à-dire abala kangalopa bazwe bate bazwa mwasi na poto to
azonga na Kinshasa awa azwa mwasi yo po na yo wana okoloba nini entre basi ya poto na basi ya Kinshasa banani baza danger. Bon, pour nangana ko ikoloba ke soki mobali a commis prêt au bala pour nangana on préféré abala mosakini parce que oui c'est comme ça parce que biso basa kinto leki na basa poto na makambe belé pour ngana na zabo tanga na ndena zana na kimi mosa poto ling sangati tu vois alors ling sangana de côté parce que baloba ni badi c'est mon ba mikolo baloba ke au moins que tant susu na préféré ko le bloc ya rechoté mes bloc ya nini ya koni pour nini a utaka na konda ko na ba viwana yango basa poto basa kin baleki ya poto na musika lelo te basa poto ba lelo te en plus ba ben poli on mo sa kin na di ka sorta ke mo ba te ba oui basa impoli expliquer biso impoli na ndenge nini kasi tellement ba kuta na ba vie moko abule to za poto za lola mentoro na lola ta kana se biso ndo na se tam so uta pe poto ya to kuta na ngabwe abanga me ya uti poto tu vois poni ya matina vient mais tam so biso to matina vient ba poto na ndeti batulo kwa nga poto na mona en place au somba bombo tu vois na question la mona biscuit na bâtiment tourne ke poto me au fond na poto pona ngela ngati na préféré oui non préféré so comme il prête à le so ke poto so comme il prête au bal non préféré au bal na ki tu vois yajo tala ndima bala no mambwendi koke luka makombo mo pembe ndem te côté là te pembe côté la ngate pour basi ya mwinde msuba lo te pembe côté la ngate bazali ebele ya mwindu pembe ya kitoko te atako tu vois basi ya poto neige ndem te côté là bango to ndenge nini oh neige yo mosko lo bien tendance ko ba biso to ziba neige te tala siko tala ta bino moneto ba biso bo ta kande to zada biso benza makeli biso tala moneto za tala moneto za to zuna biso neige te pour moi ça poto lengi sanga te ta musunga na lengi sa mère de deux enfants mère de deux enfants ta kande na za mère de deux enfants Kinshasa na pété on a ekoya so non mais on préfère mi bali o bana poto lelo so bana poso bala ba kitaki ba lukata ba mambweni on préfère bana na ba kombo mo ba français ba anglais te sur le plan côté lobby que no ba sa poto bazaka ba impoli po bon na habité que na côte na ndimi yango mais nga na yebi ndeko na nga moko boye alela moi indako na ye moko abali moi si mais moi si tema azana azana avantage na poto azui abengani mobali na ndako na ye moko donc mobali ndako na ye moko abali moi satie na ndako na ye mais tema basali mariage civil nyonso mais na poto kuna mondela zo considérer beaucoup plus moi si que mobali moi ça comme konza mobali na ndako na ye moko nini abengani mobali donc impolitesse c'est bandenga bongo d'accord tu sais quoi tu sais quoi monde zana basa poto parce que mingi poto mingi privilège de mingi pas basi tu vois le long mobali na ngale lo balinga na kino mote ke biso na kino tozaka na avantage parce que le long linga te mobali na ngabenga tant sur le long na ndako na kino mobali na pesa la te menga na engagé mobali na oteka nguba to lia na mobali na mais na poto tanga na yana biye na nga mona futa biye na to kuta na poto to bana na poto na yana ndenge na ya binenga na yela poto ate asani mo babilo mo bo mote ke simba te mais tanga oya kino te mobali na pa ye kino te ngama na mo valeur na sali nguba nde sala bo mote na pe mobali na mo valeur bon ya jo pardon c'est que qu'est-ce qui prouve que ce qu'il lelo yo mobali aye na Kinshasa bali azio kena na poto oko changer makanité pour ba fille belé bazo changer makanisi bazo décevoir mibali trop mona aya bali awa tango kende kuna afungoli miso na poto akomi ko konza mobali côté les mélanger j'ai mes droits banini bino pe bo changer na poto parce que nous zabwe oza komi ko misate so na poto connaît que mobali ana soka zio ambo ka kino onyoko la eti non mon biloko na ça dépend au monde na zabe yo lelo yo balingo memenga na kingaku selon je préfère ka obeta ngane ba tour au fin temps na poto te oui abeta ba na ko makam fia ba poto ka ba business mo yebika na créer mo bilo mo na kina mimi na poto sa ba kitina na au stalinga ka bon na bien na kini mo mutuka ya calme ton on le kepe mo vala ni garçon na uta poto ta mo mini wana ba poto na go et lorsque kamusingeza nini ça parce que ti oye awa ti na yeko luka yo kuto oyebisinga ke don mbule beti moyeni ezati mena kasi ko ya to na moto to na nini mena moni pena oye ne loko moko wana pena libanda sikoyo oganyaka fini ndenge nini na kina ngoyo ya na babiloko boy bon au mon avis au mon loko on se qu'on a lobeke ba sa poto en moni bon moni yo mo lobini aluka mobali aso le kaleson sko biso na kini en mona tema to bipe pa sambongo na kini moi se na poto aluka mbada beta kayu ya lali asala la climat ni na benda bote na okita kini na descend tam so aluka te bande kwa basi bana poto na bande kwa basi na ota général na côté bande kwa na basi tu vois na za bande kwa basi mona poto ndeza biso tant so mona tant so na osala pembe te na oteka malewa
tu vois non c'est la beauté lambate na ote kama lewa tu vois na fin na guichet na ote kama sanga tant ba futa ma fin de moi ça m'a là ça na bomba lobi pe na bimisi li bende ndenge telemi libanda kandolo ba tu vois ya on moni pe tant na otala ce qu'on na souffrir bobo mo bali o to luka na poto souffrir beti ba kayo jusqu'au bana non négliger pour qu'on s'acanelete non peut moi valeur n'est pas ça les grands garçons tu vois c'est comme ça yo pende des choses aboy est-ce que mobali blambali miso so bangane ko approcher ouais parce que on a déjà apparemment na roloba aux ananyos tu as tout. Non, tu sais qu'on a rose en un million, mais 100 francs mon balle à poche les gars, on m'a sinon valeur. Ok. C'est comme ça. Bien parler. Oui. On peut s'en 100 francs, il en a pas million en valeur, mais on met dans le lingue là parce que et les gars on a valeur parce que bimina poche mon toki na nyo comme un dit m'a 100 francs. Et les qui ont en ziki na malewa. Ya yo e bina poche les qui ont en valeur. Tu vois? Au autant moi na catch ngana autant ma ah merde so mi tout quand mais tant on profite catch on yo ça valeur. So un mot peut coûter na la place au Kenda, puis moi ba fille mon pe mikiliste aye pe to beaucoup na moi qui resto mo bébé. Oh et ça la manka. O melici pp ma. Et ça la manka ah na ta bon before. Ah vous mandez na zam na kuta na mikiliste trop. Na kuta na bango trop aye pe boye. Ba bengo mutu ma fani yo mikiliste mo baza ba fille mo ba boye biso. Ba ye pe yo na mikiliste te. Tant zo atakuto nini o ba benga ba Kenya wana yo beta ne ba tour te. Ba frère disi yo kuta beta na yango te. Et moi, je suis parisien pour mon pays de côté. On fait un bazar congolaise. Je suis congolaise. Quand on a la maman Léwa, on a dit moto de temps été chassé, était pétrole. Mais si on a bien un couleur, on a la climat pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Bon, il y a Joe dans zone là. En tout cas, merci beaucoup. Tout ça continue l'ambiance, na biso tous na ya Joe awa. Donc maman Jovita, combo soudan moi ça peine. Moi ça peine Meline na mon maman donc. Yo ka combo moulai karamwe. En tout cas, caméraman et dengai au l'accès espace. Donc ce qui toza awa c'est grâce à notre boss Sekou yende peut permettre que toza un espace au va bengango espace et kachaka ah nebi que yebi boss Sekou un grand frère alors yende vraiment que non boss à moi mki c'est autant que ça boss à bam kabeti ba tout kuna ta gagner vina kin ta ma comment ah yepe sous tête c'est côté ba mi ba sous gagner vina kin on le mi kilité tu vois ah ici tête na kin donc voilà espace qui toko yo donc ce qui nous a bossé biso grâce to bando sala toujours donc nous on se salami ça grâce à notre boss Sekou Bambo te place aux allées naebi que soutenir kabiso des rapport avancer na zongeli sou ya jo siko ya jo ya jo bi parler na maxi bi parler le monde c'est kisinga na raisonner c'est un moment ça ou le na ba ni chanteur de la princesse et le monde c'est kisinga na ko ko tonto lamba ma lewa o ba musu ba le ba fio ko ba ma lewa ko biga basa pembe o sala fia pour na pembe te ya bundu bi baza nana lek na mo ko mbongo fort on est Marline Marlene Senga Marlene Senga leki ngana kwa mbongo fort tali leki ngana Noeline Kasanga mosa mbiji ma oluka mbongo so lati pate la mano boyete ozusu leki ngana mo Chanceline Penda maman désormais so atelo ka leki mais mosa mwindo na sala mwindo na kitai na ngana moni ngana melanzo to so tali leki na temse na teso mbiji biso so luka la vie c'est comme ça mais ya jo menga na ebi que ndenge na zio lelo ata na zio na pas mais o laxi volonté wana na ebi que to bando mona parce que vidéo to image ou émission o yeba et kotala mapé bato bakoloba fort mais est-ce que osa ko s'attendre na ba insulte ya basi ya poto parce que yo ndeko za bozo boya bango est-ce que o ko digérer ba insulte na bango non indigérant c'est que ba kasi parce que na bango on est là tu n'as préféré ou pas en poser na chrétien en live azuli mangana na WhatsApp et qui na lookinga mais pesa numéro pas sur WhatsApp mais malheureusement ne ya on peut pas numéro WhatsApp na yo mo yebi monika oyo aza poser na côté compte na OK donc cher internaute kaka numéro eza na au bas de vos écrans de vos téléphones numéro na kasu bobengi bozwanga moko en direct oza na posa ya kosola na ya jo ya Jovita moi ça pembe à kozwanga na repasser ya jo comme ça pour continuer ba mabele pour émission facilité ya makasi et koya les sous parce que riposte oyo bato ba sapoto ba kosala yango ya jo pesu so koyoka ngo puis akoya les sous na koluka donc soyez toujours connectés ya jo siko liloba no pena ya suka oko bato conseil oyo okopesa bana mibali ezala o Kinshasa o bakenda pe ba poto mais beaucoup plus ba o baza basé na poto o ba beta kayu na mikili ba basala rakuna ba didi conseil ni peno kopesa bango kasi pona vina bango pona ba choix na bango bon lo mo ezana
Moi des ans conseil moi parce que na bota un peu na famille mibali trop mibali. OK. Conseil moi on pesa mibali na biso ya poto. Omoni mibali ya kineza ya poto. Tu sais quoi, omoni mibali na biso na ngale na koza na vivre na yo. Le lobi na mama to bunde na pasi to bunde mi be mo so ya bino mibali. Na koza na vivre na to nyo comme to souffrir to bunde na pasi. Lobi mama na ke luka na otika yo. Tamsunga za kino bien. Ale lobi beti to na mi kilito nini omoni fi mo pa beta kauna ndenge na yo asa mo mi ke bante. Presque mibali mingi ya poto so to tali mibali kina ya poto. So to landeli bino to tali bino bien. Et là, on a d'intérêt. Pour me bali mimo comment là moi ce soir ça moi hein abisa moi le mo boy atala bi ah petit ça na so ke na place moi somba on a affronté o yeno tam suna bolingo to ka pour moninga na lo mo boy o moninga na mo voiture moi bien on tam so niveau pour s'empember nanga mais et conseil mon on peut ça mo bali tango lingi moi sina mon na vie to linga na poto et dani to ezara aids ba lobby mo sape mo bo masite so mo sape bo mi 16 ans na support on a c'est tu vois to linga na pona aide ba lobby te ke so linginga lelo na zo charge na 100% sur tigeloté boye parce qu'on ndeni beaucoup vivre na biso boye raté pour se croquer biso non tant on me melanga na bolingo solo ngape na so bolingo so tant so e kangama na vune fongwa ben voilà ce qu'on dit mais non mibali ya poto bala bango basi ya poto te wa mais bon nandimi mibali bala basa poto te ya bala mambweni notika na king te basa poto te mo so poto so na minute so bolingana na intermen so tela ko sana mbele na mesa servir ye bana 2 semaines biso biloko ezana na yo mo so apato ba démission no ka ki olobaki lo romo bo tango yo ki thème na biso ndoro ba ki ono basi ya poto na hiver ba sokola raté oh basa poto na hiver ba sokola raté ata ko hiver to basa poto nde bazana so ba ye kin to na temps elanga bata ka parfum so o fongoli na bango place ba so bata ba sous-vêtement tata ba sous-vêtement to na pas ni asokoli ta longoli ka sous-vêtement te parfait na cantine sous-vêtement ba pro ya salité atena cantine azu ya propre alati suko yo ka na hiver na poto mibali nde ba lingi ngomoni so remarquer mibali mingi na ba tango mo ba tamo ko be kuna lile ma kasi prendre ba kitaki ba ko na biso basa kin po ba bi ba propre za kin po ba bi ke basa poto to ba mo na hiver ba so tabi ate moi o na beta o biso to na hiver na beti tour na kin tanga beti tour na kin na lukuma petit mo boya fa na kin na biti na ni ba petit ki po na tigi ya poto yo na kin bon et ben belo bala na kin po basa poto na hiver ba sokola te wana ko sabinote parce que bele ba uta poto ba ya na kin ba ya ka tanga hiver bala na biso basa kin parce que ba belo ni bala na pona ba propre za kin po ngo yo ko lo beta na langa mo sa kin na so la 50 langa mo sa poto na hiver a sokola ya jo bomba ndango oui na yebisa ki on na ibandeli bon ya jo na yebi ke to continuer moi ça pembe oui moi ça pembe moi mama vinga OK en tout cas ba to poto boyoki ya jo lobby arroser la paix droit de réponse et puis continuer peut aux ara na ye po ya lobaki air nyos on reluka zali pour manga na eza na nga awa bomba la manga na eza abof mais malheureusement malgré tout bo finga te na lo bande ba vérité eza bongo ya jo pour na bina finga ma trop pesa bambote na yo na batu na yo oyo yebani yo baza na poto to baza wapi partout dans le monde te bata poto ne na pesa te parce que na bata poto rando fond de bana pesa ba congolais to souffrir ouais batindela ki o côté bata poto ba mane so ba mono mona elo ba mane so bonga mo so ta ko des ati tu vois na pesa ba toto mso to la mama leo to zika na moto na kopia ba mbote mta poto bonga mbote na ta so na valeur te tu vois mais pesa la biso ta boss na biso mama na ne fi ata mbote oh wana obligé aluka kayo mais kaka la patronne aye la patronne bana fi lo kwa ngati ngapa la patronne na ndenge nanga kaka ye mana la patronne mana la patronne fi mo ti la patronne ma kanda do la ndaka baloko la ba mama na fi ngaka na fi ngana sima ye penda bota mukila na sima ponga na diembela mais pesa ta mbote oh non pas c'est mbote wa mère de mère wa mère de mère jamais na boa ka etongo wa mère de mère na peut être mbote te na fi maman na fi na peso ba gros bisous ta yo mère de mère na habité oui en direct de Londres na habité ta yo na miki na j'espère na miki yom to sala ba fi ba so comme parce que ba copier oui sans yo vraiment na habité ma pourtant na poto so ba 10 ya soin tant so de premier et puis na préciser le romoko maman na fi na Londres wana a utai ko lancer gamme mo ya produit ya mafuta na anti effilé donc à la minute tango ba agence efungwama ekoya yo pour ozana mafuta na yo pour eza pona loposo nyonso et traitaka banduta ba banini ba mapalata ba bilo ba makodia même eza savon mafuta ba gamme soupe koya donc maman na nefi eza vraiment femme battante et puis mbongo ya jeté ya bundaka et puis asukola yo to wala ko tala siko bilo na eba ki onkute me na lobby ke o nzamba sali ke na lobby elinga ka bo na lobby o mama sala tama sokoli ba poto mi monte ke ayo sokola pe biso
tolela fort mère parce que toza poso tosokwama taka moni mère yo motaka ne yo sokwama tonga voke potonga pe na sokwama nanga mais tant yo ya suna mafuta na sokwa mizu ah mère ezandeni yo bota pa mukila bonga na diembela na sima taka yo na boya ku mutu na parce que yena na tie suna sima na ngai ngala landi na ngai. En tout cas, merci beaucoup Yadjo. Merci aussi à vous, chers internautes. Ndenge bolande biso ezalaki wana ngai Yadjo makambo ndenge bozomona yo wana. En tout cas, merci encore beaucoup à notre maman Nanefi en direct de London. Tozawana. Merci encore l'espace Oyo Basi ko pesa biso pour travailler et pas boss na biso seko. Donc espace et Kachaka chez Zikondo. Bozala toujours branché, bozala connecté, bo aimer page na biso et surtout bo cliquer na cloche wana pour na recevoir toujours ba notification. Toujours en plus hein, nabi toujours. Donc Yadjo nabi que tout le monde na ba message tango koya, recevoir maman na Nefi et pas sepeli ndenge on reconnaître que nous ana sima mukila ka koyi. Oui, na dembeli tarayi. En tout cas merci. Mère Nzamba l'opposé. Soyez connectés, Tozana Bino, à la prochaine. Ciao. Merci, bisous, bye.